motema ya moto sinde sika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye. Alléluia. Mitema ya bato mitema ebikite. Alléluia. Bana Nzambe, alléluia. Alléluia. Kobanda lelo soki nalobi alléluia bozongisa alléluia. Ba ecclesia ezali kobebisa biso. Alléluia elakisi kembo na Yahweh. Amen elakisi esalema obe bongo. Boboto boleko. Lisolo nyonso oyo mwana na Nzambe asengeli kobeta esengeli ezala na lifuta nango. Amen. Amen. Soki ozwi mbongo ezali likuta na lingala kasi soki ekomi ebele Nzambe apamboli ekomi eza makuta. Mokristo esengeli na ye a buka mabolongo na ye na se. Mabele oyo eza Nzambe. Amen. Oyo ezali nzoto na ngai esengeli neboliaka yango. Bino botikali mpo na nini? Nasangisi bino baso basi na ngai esika moko po nsima na bino bobendaka basi mosusu nakoma na basi si ebele. Amen. Boboto Pondeko. Bon. Maman Likamoni. Bon. Likamoni. Arrière de moi ça sangisi. Basi bana hawa. Eh? Pona ni? Ba monya we sika boko ya ko sa mojiki na bino. Te biso ba mama 100 kilo. Biso bato oyo to sangana kampona ko ya ko bisa mabonjo yeza ntoto na biso. Mama. Oui, ezali bisika bisanto. Bisika wapi bisika bisanto? Bisika mbindo oyo. Bango baza basi bana te baza basi. Bongo wana mama ngaloba basi nde bango yo biso nde bana. Mama zonga bisika zonga bisika bikauki. Bolongo bata mabino bolongo na fikina na bota mabokende. Mama tikana ide upanze kleza asuma ngaita bongo bino mama panze upanze kleza bolongo amona bino yapelo na jo boya ndiyo moni to tikali biso na ko boka yonso na la mama lo bana yo na ko tele yo lo bana ko ali kamoni lo bana ozara mwasi mwasi pe liboso mibale se comporta boyete zala ta na mwasi yango ndengai yo ngai moni ngai nga kama sekite ngina boka yonso ngina boka yo na boka yonso te na ki no ki malembe kasi nda ko janga mabenga nga kabongo te sako Nzambe te kasi na lobi na bino mabe moko na lopango na ngai aya kote associé ya basi ya mpo aya kosala ekeza yeji na moni maseki wana elukitelo ajila merci obate ngai te boya kosangana lisusu awa mondimi moko ya simple aza te obe basi na ye bana oyo bazana babotisa
boyebani papa oyo obima ya Serge okoteneka Serge papa leki papa leki na makasi papa leki na ngai Luka sa ya pamba kana yebi papa Serge e ba copine na ngana betela yo solo ke na papa boye papa sa kama de belo wapi bana fei ba copine na ngana betela yo solo asala ba yebi pa Serge kuna asala kuna ndeni asa domestique na bango ngana yebi kuna o ikamusi makuti na moninga pa Serge auto sali ngana yaka na mona yete est-ce que bino makambo lo webi gravité ya makambo zo loba papa leki na ngana kisa domestique pe na ndako to bataya ba mindete na bato ka ya mwindu ba camarade papa leki na ngana domestique beta na masolo ya kosa tika obi ko sina ona moral na nga ko papa leki na ngana ndenga sali na ndengo ba makamba de domestique na ngona ko ba ngana deux personnes différentes MC c'est trompé MC ba bina Serge a bisoté Azala pena Mande komisa miasili bozonga boboto bobo il fait chaud, faut arrêter avec certains trucs yo mon santu yo mon santu pardon, oh, on met non, mais stress, on va pas payer, mais c'est pas au l'équipe, c'est moi, c'est l'équipe. Seigneur Dieu, prie pour nous et pour les péchés de ceux qui les commettent. Mimia. Yagi, tika ba biloko mama, mama bela, tika ba biloko te, tika ba biloko yo. On ça me point. Yo mon santu. Yagi, on peut regarder c'était. Yagi. 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 C'est qui Tokyo Tonini. Yo passé fin na mobimba na kisango. Ce qu'il fallait longa kisango, nous attendons la fleur d'âge. Yo ko longa na kisango comme déjà tata mobimba. Bon, pour ça musalani. Pour na kisango ça qui que ça homme d'affaires après à part kisango ça homme d'affaires ça té. Osaka na nzela moko landa ya ngwana ya kisango. Siku yo ko longa comme tata mobimba. Tata mosika famille mo pardon. Non comme longa na situation. Ndingi na sawa na za kuyebate. Ngakuthi nabandaki kuluka umuntu tusululane makambo ngulukulu ye malamu yayi kisango na yazala ki malamu asali musala na ye malamu basangu nyonso basipela kinayi aza
tusa kaka mbala moko uya yanga na tiki na lingi na ngali susu ya service vanda na no batika kalikambu yubuti ubandi yangu na bumwana titi kaka ningu kumitata mubimba buyi utiki puna nini banda na tuna ye makambuana wakata makuru ayaka mpeli susu tupenda ketiri msangana abienginga ya masha nadinga kina yakanti musala iza kukanga ngakutu na kanisi azungi natuni yepe uzongi dili susu ute musala mususu na kama ti musala muku ya malamu musala wana na basa kufuta nga malamu zamba zo lukulu zali mwana mubali usiku takutele banda pakinda yakanti musala wa yebi musala na yebi musala yaso kumisa so beta tola kombe ya kitata mobimba wana yebi bisa musani alobi lokote kaka musala mwana musala akoma domestique na ndaku ya batu amfumu yiswa mwana musala sangwa komi mwana musala pe mwana musango ya age nini eloko nazobetela na isopesanga pasi nde yango wana ki mwana musala ngo pa bamindele na video mindele wapi kaka bato mingi lokola biso donc asa mokolo kolosala bandaku okombaka ba suki kutusali pa mindele wana malamu mindele bakandela mindele ngo ya age nini suki pisa li bakonsi ezana ngudika mbukanti sala ya pamba te na lazo ya komi na nguselezi ukumi mwana musala ndenge nini bakala sinyoso tangi leki na ngai akesenga nokuka pardon so ngane kisango na asenga pardon ongo siku oya humiliation ngana kusipa utango takesenga neka pardon bazongse na kufa abo pananga yakata makula lu ayaka tu abenga kaka na folo pour téléphone yusa numéro no bengo yebisa so ngane boyo humilier bato na famille moi musala so nga kutu sen fina ko sala ngote boni tata mokolo mo ke saki moi musala yo makambu service sonia boyi na dibote sangwa ko mwana musala isama mila wapi ibila bakala shu ya tangi mosa pe il était très intellectuel so loba mo ke mutana bagage o se retrouver kuna ndena tena ba relation te na kufango ko ke beta tata pa pisa ta musala moi bien ko kita bongo pena trop pas pena ki mwana musala yo adresse au boss na te nazo biso kata na yo na bana na nga ozoyoka te na ete ya problème nini nango na yo bana oyebeli pampers te oyebeli lait te oyebeli maternité te nde bana oyo ozoya kobetaka batu mpo ya kotraumatize bana na ngai oyebi nani oyo asala mpo bana na bazala oyo baza lelo nde omimoni oza bon père mpo na banana abe Serge nasina soki basango babotaka te keba nayebisi yo bana na nga omona bango esu te na promettre yo omona bana na nga su te bazozonga lubumbashi omona bango su te c'est question d'une vérité vérité oyo il faut yebana vérité ni leondo ozanga mposa ya vérité vérité wana yo oza na posa nango lelo mais oui parce que je t'ai cherché pendant ntango nazalaki na besoin na yo to nazala na besoin vérité wana omonanaka oyebi réponse na yo basango tobotaka te yo pozalaki na posa te bayebaki nga na bota olobaki basango babotaka te bakolongola ngo na séminaire te mpo na nga obebisa ve na yo osala te na nzambe mpo na nga elelo yo aluka bana epa na nga tue malade oya malade banyama baotambola na mutu nazotombola libumu na otombola mutu no monene wana okei obosani adresse o nazotombola libumu na wana otomboli mutu na yo e okei okosani bana wana omona bana wana lisu te wana to baseli na besoin na comme un père omonana te okata ve oza su sango te zonga na séminaire te zonga na séminaire koya koluka bana epa na nga te nana bano te baza bana boma malade et elles doivent savoir que na papa na bango omona bango su te na promettre yo omona bango su te la vérité finit toujours par triompher vérité ni nana bana te quels sont mes enfants bana na babano te baza bana nango te papa na bango komona ye kofi babana nango te papa na bango kofi aza na lubumbashi ok malade soki ozomenga mpe wana oya kokota mpona tana nayebisi yo toma yo na promettre yo so olingi
Soki fina yo, bosala bana nanga. Soko so conseil ko landa bana nanga. Na boma yo. Na ebiso déjà. Liwa na sa mapoko nanga. Je te dois rien. Rien. Tu me dois rien, ange. Sauf la reconnaissance de mes enfants. Oyo kite ba olu kabino kume pa e pa de. E pa ya cardinal alba ni sango nyo sa na mwana. Ba ko kanga ya lo. Oyo de choses comme lo ngela lelo ya olukabane pa. Na bana na. Parce que yo no moto mona kolo papa oza même pas na souci wana. Garantie le bon biki na yo ka kanda penza. Na yo yepse po ka kanda. Ye mama na ko yo ko mankelenga papa leki na likamni. Ya monda za mta souffraka. Nini yango moko te ya. Ndako olala. To bilamba o ya zangi. Ndako na biso munene biso papa leki na biso bia ofana na ko benga na ye. Na ye bana ba ki no maltraiter ba na éducation te. Ya chaque jour. Ni mon doit se laisser faire votre sandé. Ça vous va faire souffrir ça ni. En soit bilo on a eu. Comment on a sur le groupe ah ça le pas que ngam non ça son côté. C'est un leki ne muso kinde kulunga. Ta moi aussi. Ta moi aussi. Nai. Ta ya na yo kama kambo ça. Ko so mana zo lo ba bo na lo kana na pa ma mutu. Ha. Ko ko ba bêtise quoi dit non. Yo moi ça na la ça va tout. Ya ya. On la ça tout. OK. Eh. Ni. Yo kama kamkera na lo ba. Na ya déjà anebisa lolita à propos de papa l'excellence na bina yebi non que papa l'ex no mais na yebi domestique abakama na mo bebe hein na loba na ye awa lobi maman na kei façon maman ba camarade na ngazo gangela ye maman na tali na oki mutema passe yebi seke zamba mote à chaque fois gangela ka finga ka ye chaque jour maman na linga ye ti a gangela ke ya chaque jour et tomba pe kanga na zawa na bana ne baso niki sena biloko fallait pas papa Serge sala on sont ga domestique a cause quoi quand on soka ba sa dans sa nda kuté pour que on soka sena biloko na bina se nzoto na bino en plus ba gangela ke so botinde sokola mo sokola mo ça yo kama na so kwa yo lo batino mani on cause so ba ya yiba si no mi moni sande ni mama yo so lo babonga no mi moni sande ni lolita momo yako kikuti uzaku muna yiwana sango munene pesa wasali ina nete ba fete ba feseka na kuvanda usomone mu asali sango munene ndongo mundi ndengwana atanga bakala sinini o yatangite soki nafunguli sanduku wana ba mali babuku na babuku yatangi ko mo lo bananga ti lo banaye ou bien lo ba place ba osala sin sala ngana eka yo ngadi usali una nikambu kutute kanzi bisoka ba yo pasi service ko bumangali siko usali ngone ke ko dobele siko yo ko kate ke na to azwanda ka biyo sala ka kalukulu yibini lokote ngana beti kaka kokoko lukula na shinga maya kumela lukula za mwana musala basa kunyokula yetangu mususa kubima tusala ndengwana kubumba mana yu bakamala na yupi bayeba teke yu mutu tekiye ngala nini dance biso toke so noko na photos toke na ndenga moyibi kwani toke ndeko so toke na ye muntu ayikusinela mayele fuku mema ngona mayele apwe biso tukudasu kila kuna sukitu mu bauna okeka ndenga sala ndenga so wala lolita memi na makambu na malembe ko malembe ndio ngabana leba ke mato te bana kanti kuna ndi tukubimisa makasi kanti libana lokula ya lubi tubumba ye senga mai tena okena oluka ndoko papa leki na ngasa kana Yakela bisa mawa mapata
na bino. Soko bomona tawa. Tika nano bana bato anzama. Bilamba nyonso wana longola kide kolongola. Batissimo. Oyo likambo nini? Oyo bi bungso no mpanzi. Omona te. Non la beso li boma na te. Tika boye kuma misi akoli. Tika boye. Sika oyo likambo paso ngena eko mona na mokolo. Esengo, esengo, mama esengo, j'espère bino mo moni mobali na bino atia bino bazemi abeli liboma mutu akobokolela mutu zemi ate mwana na mwana zonge pa baboti na ye po aisiki eza te luna ozala okokozonga na centre handicapé okoluka bahandicapé bakobotisa yo kozonga kuna na centre na bino kiovanda protégez, protégez, protégez base, protégez, protégez, protégez base. Nayoki posa komelelo kama secret. Ba verser ka bongo na banque. Protégez, protégez, protégez base. Biso kutokende pai te biso tozaka apotona bazemi toke pai te toke te banda koka tosipote kabo amoni soko na bengi bino tovanda tosora boye mwa mikolo oyo bovandi bomonaki moto oyo mpo oyo boyaki kovandela awa na le cadre wana minute na le cadeau oyo boyaki kovandela awa moto yango mpe ye wana na balabala ati otambaka kuna patalo epai senge epai ye epai abei banere yango ekomi kokomisa ye lokola libomba sikoyo likambo oyo na bengi bino mpo nayebisa bino awa eza te bino bamaser bazimer bojonga kuva bokende kusambelaka losambo kuna bamesi abe bazwa bino na mokumba ya jemi biso dia babengana biso toke wapi awa nini fondation ise ya saliti fondation la grâce ya mama titi zola to ya maselo luzayadi ya Bernice Njolani fondation la main de compassion yango mwana to mema mwana bino problème ezate merci bokoyeba omoni yo obandaka koyawa mpo na lunati na minute oyo yo na luna mpe moyeposa bokamadi eyali te jonge epai na bino na marembe soko nakei na ngambo oyo neti yo mpenza neti yo wamwa mabe odendela ngai bango bayebaki gi papa bakuva na bango neti oyo omena bato nyonso aka infirme nde naokilima yo mawa te ya kojonga na sante mama moto abwaki mini boye akojonga na sante ya behandicapé ndenge aza wana omani ye okojonga wileri nayebisi yo awo okomi komona te babanda baza wana natika bango mipende mais otala ndenge ozali plastique polele bamona ngai te ngai moto na lokolo awa mpe ngai moye navandisa bino kobota na bino mpe eza matata surtout ya bino omwa mabe epre final akakrema yo komona na kobota mama sala fiere na ata nde toseki boye na bino bato koloba nzela obike bino bobokela mama biso jeto biso bino bobanda na otema bata liboso nzambe nzambio soko bojo sala te lokwa ko biso tokokana biso tokobota bien toalonga ye te omoni ngai naboto abe mimi na boto yo te
oya tiro kongiro kwa papa uro ngembo siko yesa ndeni ndio bino bike bino bobo tande ti na bino bote loko kwa bien television to bimba tanda to baluka ya mana na ngai na zangu ba basi basira bona ngabino basi batema ju na mi mais papa wana eloko ngai ono okanga na mutu na papa na azibiki wa azana vérité moko oyebisa biso. Juste à vous dire pardon de tout ce qui s'était passé. Nakoka ide kolongwa awa natika bino. Mais parce que maman na bino alinga ite nazala na bino. Mais il y a une certaines vérités où nalingi na révélé bino. Quelle vérité? Mais c'est Bima. Maman. Avant de brutaliser au Bima. Tellement. Avant de stimuler notre tellement. Papa. Tellement. Tellement. Tala, botelem ça Bima. Na la Bima peut tellement c'est Bima. Tellement qui tu as ça qui tu ya yote. Tellement. Tellement qui tu mobile na masomba Bima. Bima. Otinganga weni Bima mama merveille non boaka boka na Ange nabi non bani na ba no Bima oyo kate olingi la police ne obimso na ndako voyou vaurien irresponsable. Papa Serge Obengo Ange tandis c'est mon nom. OK, je m'appelle Ange. Serge Wapi. Mais éviter dernièrement de connaître Trésor Zolo qu'il y a en Belgique. Avant pas Serge, on n'a pas de connaître à Londres. Trésor Zola. Oui, papa. Na zongi kuna ba isinga déjà zongi Londres parce qu'on a été normaux na pas Serge Wapi. Donc on a livre de moto ko ba maboma. Alima ke ndinga ke kutu ko pas Serge. To yeba ke vérité au pas Serge on a dit maman zo boy za nini. Oui. C'est tout bien ko yebi to kene kaka to kene nganzo alima to kimbala mo ko ko la ka bisute. Ndena zuka yo yebi de bes passer la non la bisute kere. Mais faut que comme moi bien ça bien vérité hein. Mais mon doigt ça oh c'est son vérité maman on ngate c'est son vérité. Donc là na yebi na ngano ko ti ça problème. Faut que le jour to kene kuna ngako tata pona ngai le loka non la te fina ki pas passer na mo passer. Non tout ça on abendo mbasi lukana no sali kambo moko papa lukana no otana no mabonde limpo la té. Je n'ai pas dormi. Na la lité butu alelo pour la zokanisa ndenge ki mutu na e bouger. Une sorte de dépression mentale comme on m'a dit. Muta yango wana. Muta mapa. Non, bah. Une dépression. Oui, mais c'est la bise à nerf. Dans la bibino catholique, beaucoup à Kabama, il a bino en abonné. C'est comme auto, Koufakazana, Morimo Mabe. Batia 100, Batia 100, Batia Moni Bougie, Batia Bobosali. Et Zakabonganga Teka, c'est Zabonganga Njambe. Yango wana na butu na zaki na Luc 23:34 où il dit le Christ est mort en pardonnant à ses bourreaux. Père, pardonne-les. Luc 23:24. Nous pouvons en toute assurance nous appuyer sur le Seigneur. Par là, nous avons dit Omoni biso tozaba sali Nzambe. Là, nous Nzambe a une religion. C'est vrai que tokabwana misu bazali boye mais biso nous tozana Nzambe mort. Encore. Ndenge Nzambe azali be mort. Et là c'est que biso il faut tambola selon mibeko. Nzambe alobi lisumu te. Tambola na ndenge ya bolamu salaka bolamu. Pour les colopes à la kofo. Donc na yango na lobi na lobaka souvent.
moi lisumu ya moto oyo asalelaka nzambe te na moto nzambe abengaki po asalela ye tolobi teke ya monene ya moke ezali mais na ba ndenge balobaka na suka nango lifuti nango nzambe mpe ndenge abetelaka fimbo ezalaka ndenge moko te ezali ekeseni parce yo ozali mosali na ye oza mpona kobenda bato baya bamona bokonzi ya likolo ntango eza kobengana bango na makambo ezosala ekomi grave oyo ezosala ndeko na biso abengombe ezali fimbo nzambe soka obunga te nazoyebisa bino nazali mosali na nzambe oyo eza fimbo nazoyebisa bino ya solo boza libota na ye na kobombela bino te ye deja azalaka na biso na couvent te soki azalaki aza moto akoki kokweya biso tokosangana tolobi nini tosali losambo pour que abe ya mabe ezonga lisusu te me mabe elekaki ebele abe ndombasi na biboye mpo yo tikalaka kuna mpo ozosala mosala na yo malamu sikoyo ndenge oyaka te otali ye ojongi oyokaka mpe raporo nyonso mpo biso tozwa yo lokola mosantu tozwa yo te di na ye oyo alingaka ye mingi mpo oyo ayokaka ye mawa ozwaka ntango te ya kovandisa ye ntango tozopesa yo raporo tala basi bato oyaka lokiko tala akendaki koluka leki na ye mimi tala alukaki leki na ye luna ozwa ntango te ya kovandisi ye tika nanu babiloko wana boni ezalaka te ovandisi ye mpo opesa ye toyo bazema ngo te basifa tyanga mpe sikoyo gi aza mpe mona moke te eloko oyo asala mabe kuna abime awa mpe ajo okobaka na mabe sika ndenge nzambe abeti ye fimbo bongo wana te moyalibisa ye ekozala te Maman, on se pose avant de non bon, faut se calmer. Faut se calmer parce que mon temps dans le couvent, à Sali ma belle Makassi, on l'a sorti de là. Non, mais on fait que changer. Mais il y a qui n'a pas changé à s'empirer les sous-sous. Moi je pense que c'est mieux dans la bombe. Kasi ye lokola jui mayele te mwe mpe balimbisa ye non eza possible mais nazotalisa nde oyo ezali cause ya motu na ye ndenge ndebi ezaloba ke biso tokotikela mabondeli te mwa deja na sololi na mimi yo olingi okoya obe na likambo ya bato oyo mimi na likambo oyo olingi okoya oyo yo nde okobela tulu oyo moto aliboma yoko beli boma mambo eza no sérieux ayende kono bazo résoudre ngo yo kuna ozo kimitika yo mo obele ko tula ko sata zio bwa bimino ka sa ko linga yo abengombe linga mo bala linga yo abengomba ko kabia ngo mona obele ba ka dianga mais natali sibino ka kezali fimbo ya nzambe tokosala misa moko tokosala misa moko oyo ye abengombe tokotika ye na maboko ya nzambe tokokende na Galate 5:4 esiko tokolela nzambe mawa na ye ezala mais nayoki pasi parce que omoni tozoloba mingi ke mabe ezouta kaka bandimi na biso basali na ye oyo tozosala de fois tozala mabe ya kotala yo ozali mokami ozali servant de Dieu babengi yo abe curé mais oza moto okoti na debauche okoti na impudicité na nyonso wana ezosala pasi ezofingisa bareligion na biso ozala moto ya catholique ozala protestant ozala nani bakoloba nini tala basali ya nzambe bazotambola mabe eza lokola oyo moko momonaki batiaki na réseaux sociaux oyo amelaki masanga pare ye abe tuisana oyo abinaki wana nayebi ezalaki soni na moyoso batiaki ta libere wana nani mama maona mwasi maoko ayembelaka nzambe yoka libere baangele bazali kolo baange bazali zamopesaki mi ya libota nzambe mpe omoni tata wana ye moto abeta batututu wana te bongo nani mwana moke oyo akoma na ndako oyo nani ngi te tata bokela ta mai na bino na bobwa nzambe asala bokela ye mai wana nzambe asala te basala nzambe na basetre oyo bayembelaka nzambe basalela nzambe na bosolo basi mosusu bakoya komeka yo ayebi tokoya ala te yo lipeka ya kokita mpo yo olulo obentolo na ye musu akoluka te amona yo ate mekape ate nini mpo yo ataka yo miso soki yo te ye pe ate yo ati yo mama omoni biso toza basali botemaka na bopikiliki ya bokundu ya mobali mpona basakisa soyo tozo omona na mabota mingi balingi kosala seduso ya suka na koba ndenge mama alobaki tobwakela bwakele mai omoni biso tobwakaka mai pampamba te mpona bwakela mai soki na bino bwakela yo mai ezalisi ke ezali na kati
motema ya moto sinde esika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye. Ikisana numitema Ikisana numitema Ikisana numitema Oh, 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 oh. Pambate, alléluia. Ikisana numitema Ikisana numitema Mitema ya bato Ikisana numitema Mitema ebikite alléluia. Ikisana numitema Ikisana numitema ya bato Ikisha mitema ya bato Pambate miteme bikite Ikisana numitema ya ba Kristo Ikisha mitema ba yenge bene Ikisana numitema ya ba bato na yo Pambate miteme bikite Allo Ikisana numitema Ikisana numitema batela motema na yo esale makambo ya Yesu esalela bato mabe te basusu tozobenga bango bateyi baza koteya Yesu na monoko na motema Yesu azati lolenge na bango akosalela ekomi mabe makasi ambate miteme bikite basusu tozobenga bango baprofete aza kosakola makambo euti na mayele na bango moko nini kaka bato bapesa bango mbongo pambate miteme bikite Ikisana numitema ya bato Ikisha mitema ya ba Kristo Ikisana numitema ya bato Naleli motema moteme bikite Mosusu akomisi nkolo lokola motuka nayi Oyo biso bakongole tobengaka 207 ekobima na ntongo na poko ememela ye mbongo pambati miteme bikite basusu tozobenga bango bayembi baza koyemba Yesu na monoko na motema Yesu azati Kindumba lolendo lokuta makamba bamba awo pambate miteme bikite uzawa Ikisana numitema Ikisana numitema mitema ya bato Ikisana numitema Izana mabaku mingi Yesu pambate mosusu mote azote ya ye maloba Nzambe na monoko na ye aza kuzongisa bamen kasi na kati ya motema motei azati pambate moteme bikite motuna na nga nani amemi poison na kati ya eklesia nani lisusu amemi bokabwanya bateyi bakomi kobwaka na bajeton na batele na bisika ya bamateya na bango pambate miteme biki misala yanga mabe ya motema Alléluia